wenge nemte luka Bill Clinton wenge luka Bill ale report petit mobo apesa tutu ka ludi ba cri azana ngingi to ndo luka parce que bazana besoin muto ko kwesa ka ludi c'est non malembe wenge luka Bill Clinton to ke luka petu apesa ka tuti ka ludi mon premier parce que à leur époque bana animateur kaludi dem tazalaka fort na vie na biso juna mumbafu parce que e ba kaboni BCBG ba kabona ventone kaludi akepa JB wera sikoyo animateur ezate sikoyo c'est faut mutu mo ya force ayeko kwesa tutu kaludi nde ba luka sikoyo mutu oyo bando travaka no pesa kaludi ba cri Bill Clinton na banda ko pesa tutu kaludi ba cri nde ba ndo za Bill Clinton nde ayak sikoyo ko nettoyer ko broiser ko repasser tutu kaludi ko bomaye mbala moko bayeba ke Bill Clinton alinga abima numéro 1 ya wenge musika maison mère na bana wenge fonde le père mais na makambutu ya Bill Clinton na bana wenge mtabima Bill Clinton mtabana solo kese na wenge Bill Clinton mtaza sponsor munene Bill Clinton mtabana beta disque Bill Clinton mtatamona bakara danger Bill Clinton mtasoma pala danger Bill Clinton mtabala mwasi mtaliboso Bill Clinton sphère ndenge yebela kiye concert avec les États-Unis so esimba ki olingo mona tolino mela maite tolino mela fallait que ta bête va concert et mona ba ondi maite bon ya faire so esimba ki États-Unis OK États-Unis ya sanga concert avec les États-Unis aye na ngwawa fondé le père basalo faire rigolo avec les États-Unis qui ont été ba plein au faire rigolo à scène ouais ezaki restaurant bato comment ça la ngoni Bill Clinton a rankinete bangonde baza ba rankine baza bata keto Bill Clinton a ramta keto te lopi to moni je ça que tu peux yaki a cracher qui peut akoya yo yebaki je ça ngona te balaki mwana nga photocopie original te yo je ça ko aye na musique na voix nani ah je sais que na voix Bill Clinton nana ngo tinda mutandima po mutu yemo ayebike je ça zaki photocopie ya Bill mwana nga Bill Clinton photocopie za original te clic clac yo ntaba na masete éditeur édiquer ba photocopie na yo bakanga ba frontière te zaka nani est-ce ngai mutu na kotinda bato ba ke je ça pona nito wanga na makamusu je ça ki yemo ayebike yaza mwana Bill abima na voix Bill est-ce je ça ki polo ba ke Bill aza maître na nga kiteve ngonde bongo ndeko boya ne Bill ondima yo kutu nde oboyi Bill esali yo kitisio parce que bato nyonso musique ba ke je ça yo yaka na voix Bill mais dynastie c'est bon au moins évolution tu ba visa ba mwambu yo na mutu na gato ba soleil mwanga ba fit na ligisu komo wana te na sambi tropo na ngo 14 featuring moko esimbi te 40 chansons ezobeta te mutu na ngai komi craqué pona eloko wana komi lokolo eloko na biso olela lobela mal jeté bopesa nga mikuma ya 14 featuring o esimbi te okeye mana mabiala olebo tika papa Lutumba loba grand maître Luambo Makedi yako bina générique wana ndem delegasi ma dynastie place batali yela mto emba na yeye ba via kala ya mabiala te yizo benga mama biala benga ya to benga mama biala ba wonya koma de papa ya batu na ndako aza su misete to benga bona koma mizibo azaki musicien mais aza su misete koma papa na ndako ke kayo ye papa ye do ya mabiala vie mabiala bien ya mabiala obien non koma biala miel de so comparé miel de so ya vocal na maison mais miel de so na carrière na yemoko miel de so zolo ba na carrière na yo be miel de so lo ba ya vocal la maison mais na sima wera na sima héritier il faut yemba vocal na makasi pour héritier zo yemba vocal ba on so lo ba sala ba orchestre yo biteke ba miel wana ba parmi ba musicien ba yokisa wera soni ba miel ba parmi ba musicien ba yokisa wera soni na ba carrière na bango olongwe na wenge zo formation ko sakana te mais otiko sa tanze mo malunga te o ba to ko za référence à miel à longa maison mais rebeta na ba bar de ba Bill Clinton ba za ba référence ega sala ba benga gerefe Bill Clinton ayemba na français fera lobita Bill ayemba français de ba fera mo potala ba yemba na français Bill ayemba ngokala potana te ayemba ndé français regarde-moi ici yokango ayemba français ici yoka regarde-moi bon fera il faut ayemba pe français c'est bon isa koye ko la français na monoko bana malembe yokango tu n'as pas qui na yebaka ke animateur à l'aéroport ba no benga ba talaku mutana kombo animateur Bill Clinton Bill Clinton dem te na kombo no benga ba talaku Bill Clinton na kombo animateur animation kokima na podium Bill Clinton animateur il faut ça na cinglé cause la tolo poelele il faut ça na tatouage Bill Clinton tombé du ciel en tout cas tombé du ciel et le romoko batu fo batala ngo mingi les émissions oyo ezolobelela toujours
Bah, bien fait, toujours exploit et ouais, rasson de la forêt. Alex Ntima Kobo Sanate, Moro Tezoya. Moro Tezoya, il faut qu'on explique mon qu'il bah, on a catastrophe. C'est ce qui était devant de la forêt. Donc voilà quoi. Ouais, Alex Ntima, en tout cas, vous êtes là, vous êtes là, tout ça là, même pas pour une heure de temps, 30 minutes. Nabi qui m'a rendu aux besoin, on a calmement posé. Donc, ils ont un problème. Mais vous êtes là, Moro Tezomi, ma maman a bon, on a beaucoup de fois, on a bien oui, membran. Donc, on a capolé au ministère des fois. Voilà, merci beaucoup, Tima qui est bon résident. Bonjour, mbote na balandinyo soya Tombé du ciel TV, boza ebele partout dans le monde, bokolanda Tombé du ciel TV en ce net moment. Merci Nabino de Bopona Bisso, merci pour ba nombre ya ba abonnement Nabino, ezo bakisama, abonnez-vous massivement gratuitement na kati ya Tombé du ciel TV pour ne pas manquer des actualités en temps réel car vous servir sur notre devoir. Merci à le coach Alex Ntima depuis les États-Unis. Merci pour tout le coach. Merci à Laetitia Dembo. Me veut le meilleur na baboni sur la Tombé du ciel TV. Peter Mbedi na sima bilili avimbisa plateau nanga ya mukola lelo nazali bongo awa boko monanga na kati ya flat et restaurant Moké. Sika na mesanaka mingi kokuta na fondé le père na commune ya Ngaba na avenue Kana numéro 144 tout ça va na 144 ndete tourner na bino na fondé le père to solo la makambo belé lo penza fondé le père na zongisi sima après to kei penza to solo pa makambo solo la eza ebele. Merci beaucoup na sponsor na biso, merci beaucoup na couple Maziza. Dodo Maziza, motema ya mama Valentine Maziza. Depuis Bilbao, couple Maziza, bo mela longue vie na bino. Merci beaucoup na Sam Kunku le nécessaire. Nous étions à Malili depuis quelque part. Na batnu so balingara Laetitia Dembo, ya Kenzo le gouverneur de Texas. Bonne année à Ngoyo, bonne année na bino. Maman Lily Decor, bonne année à Ngoyo. Merci beaucoup na bato balingara Tombé du ciel. Mariam Kombe di patron na Pesio Bambote Ebele. Peter Mbedi Azaki n'a déjà même vie. Toko t'a fondé le père tout solo là, Makamaro solo là, Ezebele. Fondé le père, bonjour, bonne santé. Merci na Oletine Dembo, mannequin olympique Choco Miel. Na Simakuna Peter Mbedi Mutunanga, il y a de tous les temps, tout solo tout le temps naïe. Merci pareillement na yo pe ba merveille. Merci beaucoup. 2024 les sous gogo. Ah nzambe merci nzamba za bolingo. Ngana za bolingo. Mon père, moi c'est Dieu le père. Oh. Kasi ngana nzambe nde. Ngani mna pesa bino souffle de vite. Il faut kumisa ngai na mo sene dans Bilgington na pesa pe bambote sikazali. Mo sene dans Bilgington na pesa na famille na bébé Bilnat, Bilian, Biliv, Bilson et maman Bonnet Nathalie Kalonji na palais. Et 2 fidèles aux États dollars, 2 fidèles aux États dollars, force plus force égale force, 2 fidèles aux États dollars. Et nous avons Serge Bamba, papa social mauvais, et citoyen européen. Et nous avons Boss Ibra Nalemba. Et Rodriguez Moke, les silencieux de la ville. Rodriguez Moke, les silencieux de la ville. Toute la ville en parle. Rodriguez Moke, Bambote Belé. Et Junior Tonda Boande, Bambote Belé. Merci pour la flat hotel Moke. Tout ça, on a flat hotel Moke Nangaba. Sierra Avenue, Kana, numéro 144. Place au ville et commune Ngaba. Donc, à un restaurant Kitoko, chambre Kitoko, dans la réception Kitoko, autour du matin quoi.
Donc on a besoin de se retrouver dans Flat Hotel Moke, deuxième porte africaine vers Macadam Bassali vers Kikwit, 3e avenue, Kianza Super Lemba, arrêt maternité avenue Kana numéro 144, Flat Hotel Moke. Merci na. Merci Fondé le Père, merci Nabato surtout Bazo Andabiso en ce net moment. Fondé le Père Bato Bele Baba Kitozon à Sima. Tozon a vraiment Sima arrivé à Bill Clinton Nakati à Wenge Musica Maison Mère. Ezaki a solo que Bill Clinton Azaki Fazer, le roi de la forêt Azaki a protégé, a façonné le Toroma au monde Bill Clinton, roi animateur. Ezaya solo ndenge bien avec Monseigneur Azara Naika Fazer et puis le roi de la forêt Azaki le loto et Bill Clinton. Mais la musique, si nous avons la musique, nous avons la fazer. Ouais, tu peux bien la fazer, faire un fazer, faire tout. Mais si on a une référence, Bill Soke na Kenge, na Ngingi et pas Bill Clinton. Place Bill Clinton en offrande. Si on fazer, c'est un moto à une référence. Bana o baboti ba on libanda, l'enfant de la rue. Oto yebi, ne ba bien fazer. Mais o yanda waza ba fazer te. Bango tout musicien nyon sur na Congo. Na kaye na eba to kalfia bango na ndeye na bango so la ni mutu nyosa benga mise fazer mais bazali ba fazer te do Bill Clinton aza oyo moko ayaka na kati ya wenge na besprit o wenge lukaka ye na besprit na ye nde lelo a se posa na animation ti lelo afanda wenge ne lukaka ye donc wenge ne mte luka Bill Clinton wenge lukaka Bill ale repos petit mot bo apesa tutuka ludi ba cri asa na ngingi to ndo luka parce que bazali na besoin mutu ko kwesa ludi. C'est un homme malembe. Wenge Luka Bill Clinton. Donc Luka Petu a pesa katuti Kaluji. Mon premier. Parce que à leur époque, bana animateur Kaluji dem tazalaka fort na vie na biso djuna mumbafu. Parce que eba kaboni BCBG ba kabona ventone Kaluji akepa JB. Wera siko animateur ezate. Siko c'est il faut mutu mo ya force ayeko kwesa tutu Kaluji. Ndeba Luka siko mutu oyo bando travaka no pesa Kaluji ba cri. Bill Clinton ne bandaka repesa tutu Kaluji. Nde ba ndo za Bill Clinton. Nde ayak siko ko nettoyer ko broiser, ko repasser tutu Kaluji. Ko bomaye mbala moko. En tout cas, ceux qui pendent histoire est vrai yango wana ba changeaka histoire te ba komana ba. Bana kin ba kosa bango te. Makambo ele na monde entier boyo kosa ngo. Batangingi ba bienvenue makanga la paix. Viens ngana poto. Maison BMK production bienvenue makanga la paix ayibanga mboyo bango na ngingi Bob de Nar koko Chaka Zulu ba viena nga ba yibanga mboyo Bob de Nar ba koko Chaka Zulu ba koko ya ngingi so ba beto li solo ya ngingi so ifo ndima bango voilà nde Bill Clinton ayaka na kati ya wenge musique ko broyer ko repasser tutu ka luti ko longola na page donc lelo Bill Clinton akoma mingi ko minimiser baningo bazaki ya wenge to mona neti ko affaire egola ko pesa mingi na fali pupa wa uta na kati ya quartier latin to mona ki ndanga bimaki apesi fali pupa ba félicitations pour ba concert na ya ba reine leki mais a krechaki na kati ya ba ya vidéo na wana pour na 2025 na rozala na kati ya Stade de France ba dire ya Bill Clinton o mona ke a krechaki déjà muke wana tant ba lo ba ke Bill Clinton akenaki ngulu ya fali pupa to moni na kati ya Dubai. Fondé le Père par rapport à la vidéo wana Clinton abima kezaki pona ko cracher ko ya ko tumbola baninga tondene. Merci na réponse yo mo pesi question ti o question na réponse nango. Komoni réponse ya vidéo bila sali yango ko réponse nango ngulu. Est-ce que Bill asana binemina ba maman les seuls mise so baza de be 3 na wenge muta solana ba ninga na bien so akutena ba ona nzela ezala Bill Clinton. Bill Clinton aza musicien azana conflit na mutute mais ko luka makambo na ite. Yango na lobake Bill Clinton aza nzambe azana conquérate nzambe est-ce que ko fali pour muta lobake ngana pesi Bill visa et bima po nini parce que ba end na bango na ngimutema mabe o balingaka Bill Clinton te ça end ya dynastie te bango déjà depuis carrière na ba balingaka Bill Clinton te début ya carrière na bango parce que balingaka Bill Clinton te ba yebi ke Bill Clinton bandeko nanga ba leader awenye ba beso ba bimoli misanga ba yeba ke Bill Clinton alinga bima numéro 1 ya wenye musique maison mère na bana wenge Fondé le Père mais na makambutu ya Bill Clinton na bana wenge mtabima Bill Clinton mtabano solo kese na wenge Bill Clinton mtaza sponsor munene Bill Clinton mtabano beta disque Bill Clinton mtatamona bakara danger Bill Clinton mtasoma pala danger Bill Clinton mtabala mwasi mtaliboso Bill Clinton so paramètre on a nyonso bakoma na makoimiter Bill Clinton na mambutu Zopan, eza Bill Clinton te mama Bill Clinton arankinete nga utuna sona nga na eboy mais atali yoka bo aseki
Bill Clinton a rancune te bango nde baza ba rancune baza bata keto Bill Clinton a ramta keto te lopi tomoni Gesa que tu peux yaki a cracher qui peut akoya yo yebaki Gesa ngona e balwaki mwana nga photocopie original te yo Gesa ko yeba aye na musique na voix nani ah Gesa que na voix Bill Clinton nana ngo tinda mutandima po mutu yemo yebiki Gesa azaki photocopie ya Bill mwana nga Bill Clinton photocopie original te clic clac yo ntaba na masete éditeur édiquer ba photocopie na yo bakanga ba frontière te ezaka nani ese ngai mutu na kotinda bato balobaka Gesa pona nito wanga na makamusu Gesa ki yemo yebi ke yaza mwana Bill abima na voix Bill ese Gesa ki balobaka Bill aza maître na nga kiteve ngonde bongo ndeko boya nde Bill ondima yo kutu nde oboyi Bill esali yo kitisi yo parce que bato nyonso na musique babaka Gesa yo yaka na voix Bill bozaki bino na ba kérosène bino na ba biscuit des écoliers bozaki bino na ba Kilimanjaro leki ya Bill Clinton bozaki bino na banani na Afro Congo bende Bercy mwana Gesa ki mo Bercy mwana beta te Bercy mwana ja kutaka ya longwe vous comprenez Bercy mwana muteko longo la vie na biso waze kwa social ya Gesa parce que biso to yo yebte que Gesa aza mwana Bill Clinton ah mwana Bill Clinton m'encadré te mais bazoye na voix Bill Clinton maman à leur époque ezaki na orchestre nous faut na voix lokola Bill Clinton so za na ngote ba mona animation za malamu te ya moni ke na biso Kofi azwaka kérosène papa mazwaka biscuit des écoliers vient na biso azé kwa zui Gesa papa chéri azui leki ya Bill Kilimanjaro ezaki bon mode sikoyo Gesa ka ya lo bamaka mutu wa Gesa na répondre ni na ko répondre te eza lokola zo finga papa na bino mais Bill Clinton tango ayaka déjà ayaka azo imiter le vieux Juna Mumbafu biso soto yebi idole na eza vieux Juna kasi yango te Bill imite ayaka na idole parce que Bill no la na makama vieux Juna mais vieux Juna azaki na limite ya respiration na ye Bill ayiko valoriser ah vieux Juna azaki na yebaka ke animateur à leur époque bano benga ba talaku mutani na kombo animateur Bill Clinton ndem te na kombo no benga ba talaku Bill Clinton na kombo animateur animation kokima na podium Bill Clinton animateur il faut azana cinglé contre la tolo poelele il faut azana tatouage Bill Clinton to ba va venir biso Juna ota filage awa on a fait biso respecter trop respect na ye bango ne so ba bango faut la costume ba tutu ka luti mais Bill mutaka na ba cinglé ti lelo etika la bongo ti lelo bomona ba leader musuna ba orchestre ba bomona ta ba cinglé atie lo so ko la Bill Clinton a tima ndefu lo ko la Bill Clinton a bisa elongi ya Bill Clinton Bill Clinton parle au Beliango allo Beliango na vidéo a félicité dans le King Fally Ipupa omoni ke ba roi na ba roi ba pesa ba félicitations ezala lengi roi apesa moninga ne roi Bill Clinton a pesa roi moninga na King Fally Ipupa 3 fois hasele New Arena apesa ba félicitations photo c'est ni makambo de pourquoi ko lo baba tuni soto bazana ba locks ba tra ba sengle baza ba landela ko la Bill boyo kalo yeba ngo yeba ka fere na sugi ba ko ya fere yeba ka fere na ba sugi wana yeba na ba sugi wana eso yeba ba mona ba sugi wana yeba ka fere eli kambo ko kama na autoroute yo ko tizela mabe ba yeba ngo mais ba uti école moko faire gola pa zo sala ma comme tazaki na appartement na yo ko la ngate est-ce que faire bila yemba na voix faire bila yemba na voix na ye Claudine Nzoka bon c'est normal eloko balamda ka eloko malamu ngakuta ngona bagi mo sene dango Bill Clinton tengo kudi bende pine ya très mais c'est yukata c'est normal parce que eloko malamu de bango bato kopiaka tellement yo zambu malamu de bato kopia bebele eza nango eloko pas cité donc eza yo na moninga na yo le King Fally Ipupa boza bambu malamu yango bato alinga bino trop yango komo na bino tamolo trop na internet c'est ça tout le monde qui sortie médiatique passage à soleil wanga pas ya papi mboma mais ba dire na ye batu bazui yango mabe o azarana keto vis-à-vis ya ba Fally Ipupa po nini bazotu na ye ba makaba question maka par rapport à Fally ba yu arene betami mais azaki vraiment focalisé te pona nini abi ye pe déjà betara ba salle kuna na poto betara te sola poni boko saka batu ko soleil betara déjà ba salle bolo baté ke Fally mutafunga betara ba salle wana émission ba yambaki ba teke combien de concerts na émission wana abetara ba salle fona ba image otika ba keto zanga tina soleil wanga viens ngai ebo ye wana na plateau ba yambiwa loba si nzembo yo bimisi titre nango bato yoka alobaki titre nzembo ngoni est-ce yoka yango comment na titre na ba nzembo na kombo ya nzembo ngoni fonder le père
lobe ba komba ba titre banze mune azaki na azana album na yo abi atika batika ba keto na to limba keto te ko loba ke fali pupa akamboli afo betolo ko bango ba na beta de abasal bango ba no beta sal nini beta Zenith beta Bercy bazo sangisa bango na restaurant na Jonga chez Jonga no eza wana te basangisa bango wana bosangani bobeta ba yebi bino de ba combattre poto bobeta na bino na restaurant bosangani bino no bobeta quartier la terre bobeti boy est-ce que ayena ba combien de concerts ya beti na Madeleine ayena combien de concerts beti na Élysée Montmartre ayena combien de concerts beti na Bercy azoye na ngona munoko sal obe alo bana nenga keto fali po basali asali fierté ya mboka abeti 3 grands concerts ya minene na poto ba concert ezalaki te eloko no se bongo ifu mutu moko ya banda ngondi bato so balanda afongoli concert ya poto mabete ba vient to ne ba uta kobetela na ba Londres papa chéri abeti na États-Unis est-ce ça mabe pono ndimaka ke oui félicitations eza drapeau ya mboka na biso kilsira mboka ezaka pasi polo babongo yozo boya makambo bato so mona ba ndimango obi mutema jalouti bandimaka makambo bato osala po biso to ndima makambo na bino soleil wanga biso limaka bino na ba quartier la terre parce que ba beau chanteur oyemba makasi après quartier la terre olongwa osala eloko te moi to ndima asala eloko te après quartier la terre yebsanga nzemba soleil wanga yema na quartier te ke chanteur eleki Claudine Lonzoka Bilgington ba fanatique bozo tala biso sa polémique Bilgington c'est animateur soleil wanga c'est chanteur boyebisa biso nzembo ya soleil wanga oya yemba kolongane quartier latin o eleki Claudine Lonzoka ya Bilgington o eleki sans papier ya Bilgington o eleki bonheur ya Bilgington o eleki sanduku ya Bilgington o eleki nzemba Bilgington mino boyebi nzemba soleil wanga mutu musu etanga mati la leader fo za na sima batu aliza ba keto la tabango otali featuring na yena frère golo oyo kango mama na chanson kasi ezaka mama na chanson ya monoko na barte ezala kola mbonge yo mbonge eza banzembo musu to yoka meto bina te eza lokola oya nga bolingo na luka nazwi eza bongo te banzembo musu ba yoka kaka nzembo eza bien Yoki yango featuring wana ndezo cartonné nga na zelo kola bango te na yoki yango mais c'est bon eza nzembo mais siko nata oyo te nata oyo esengani nata oyo senga fo kota ne fali akota na champ ndenga toucher motema ba mama non bon ba toucher na bango na taille na kitoko no mama choco miel leti ndembo okobina nzema fere na soleil ba yemi wana pourquoi pas bina yango masa allez to ça ngana makasi wana te ngana danser c'était na makasi pour que nzema neza makasi to trop brutal fondé le père maman mais boyebi que bino bolingara mingi koluba bino bolamuna bino Clinton pas un bateau ya tricha un bateau paya amekola o yele lwa comme Clinton mais c'est banani obiso arafa da bi moi c'est Bilgington je vais dire na mumba faluba ngana na zaso na ko Bilgington ko ndiye panzi na ngezolongo ok musical mais kasi vient na biso meilleur vv tu na mumba ba vie tutu kaluji bazalaka malgré le ba to repasser ya zaso na page oh azaso na page yo moto bakina bango na sele ba ndomolo na ba koyigo ekomisa bango ba feneya sele okutu ba yebike banzemo na bakina bango ndekanga nde monde ekomisa bango ba fene ba sa sele ote tsaye na concert mo à 3h itabo ndomolo so ba tozala bila beta concert bila obana concert 18h si lobby na ba crinyo sa wenye timba hélicoptère bina na Afrique mobimba touti Guinée pa tiedo ko bien ma président Guinée avec sa bill ini mo pona hélicoptère tsa sele yo aboka koyi miko wana ban 3h du temps so okokango fondé le père dit que simba pona Bilgington koyi miko kutu sele yo yakane malembe po ya ko beta mikolo oke na nzoto korta ko na landi na lobi mon collègue azalaka comédien théâtre asali na Hans so zape na ko beta so ki Bill Hans mtamangaka Bill Hans 1 contre 1 Hans alinga melata mai mon collègue c'est Léo tala erreur sale maigeri wana etambola kabo na beti mutu maigeri funa landa yo oh elaka beti ke ba maigeri kasi biso ba sportif oui na beti maigeri funa landa yo na ko saisir yo po telemate tala mutu ranga ya c'est Léo po ni boyo sabi po ni bobi sara mupebe boyo so o sala ki makambo po be ba luka nga ba otunanga na ba lolo baka makamu na yo maigeri do yo beti mutu lo bo mo wela soka ka pantalon ko mata tai base yo ba toke bitumba muto bena ke na bitumba otika tai base pe otiki as bosimani ba bros o ite o musa tete bete ko fala ba donc un vrai
muta bitumba neti nga boso na beto bo hotel maté doso na beto mai geri na konye yo e wa konye ofandela yo do ba masa na ba sportif ba mama na loba donc wana donc ngameka ngate do na moni bena ngai na esala nga pe biete na kwese na se esala bien te esala nga bete yo na yo ka soni yoki na nzoto mai geri te aza fenea en so ataki volonté ba na beta na makofi mettez mes amis dans le théâtre ba no sala kuna na côté ba uti na kolezi eza na cop pour acha na page na mais yango ke bongo mais lelo to ko mona nde makambo ezo kende fondé le père ba fan na ba kombo nango to mona ba makambo ezo kende ba Gaulois ba warrior ba nani ba samouraï ba sala ya Clinton ba dorateur so ba dorable do oui ba tuna batu mais na mona ki ba émission mona landi na ki fondé le père azo pesa ba explication ya ba combo ya ba Gaulois ya ba samouraï ya ba warrior na moni ba Gaulois nde mute commissaire nga penza na bi oh fondé le père komi boendenge ni komi boendeni pesa biso pe awa na kati ya Tombé du ciel TV ba twazola ndabaye ba pe explication maman na site na lobaki boy maman leti mutu na mutu faut se retrouver na 2024 désordre ba twasena ba 2023 na ba TV na ba internet siko ba na ba faut comprendre que ngai so na sala désordre po kombo papa na biso apesa nga na ndako ouais ezalo pesa mwana komo mampasi mwana zo souffrir na vie nana za ya modèle mwana e papa donc ya moke nazo na explication ba kombo ezalo ko ba samouraï Bill Clinton est la 5e génération lobi e baleka oki ba mbisa minene ba bimi c'est la 5e génération Bill Clinton ta nga na guerrier ndena longa wenye maison mais na kozonga lisute donc il faut que neka liboso commando abundata la simate yango ni Bill Clinton apesa ba samouraï kombo ba samouraï ou te pas ba japonais batu da bitumba donc ce sont des guerriers donc bato bazonga simate donc ok neka yango ni Bill Clinton azonga simate si les lois azara Bill Clinton ce que peut pas ba wario ya omoni ke ba wario to saka même moral na bango nzoka nde basa bande ko na biso na ba samouraï bango pe baza bato na bitumba bazonga pe simate ce sont des guerriers donc comme ya ba wario et uta aux États-Unis ba wario donc eza ba guerrier ya bato na bitumba bazonga simate donc ya omoni ke bango na ba samouraï et ça la nini et balana ba spirit ce sont des esprits spirit ba esprit ba village biso mo ba village lingo laxanine ngana na mu villa wana maestro Fabo apona bongo siko ba Gaulois bande ko na biso ba Gaulois bazali ba peuple oyo na expliquer bango be ba yoko bande ko na ngabo mbote na bino ngwa ba Gaulois so boye ba signification ya ba Gaulois te ba Gaulois bazali ba peuple bo ba no fana suka ya mboka ya France comme mboka na zaki Gaulle do mboka moko na suka na France bazanga esika ya kolala Gaulois bazanga ba peuple primitif do peuple moko boye ba mona bango tina te bazanga esika nde général Jacques César et Jules César ayi ko tala bino pona pesa bango valeur général on ayi ko zwa bango ayi ko tinda bango na guerre bakende bitumba bakende kubunda so balongi bitumba e bakozonga bakoma na nini na valeur bakoma siko na valeur nde e bakebunda bitumba balongi bitumba nde bazongaka na mboka na bango donc signification ba Gaulois bazaki bato bazaki atina te donc Jules César c'est un général nde mda pesa bango valeur nde mda tindaka bango non comme bato amona bango bana tina te yamo pe makambo na bango eza ndi na mwa tina te te kasi tolbi makomo elandaka te tozoba makambo makomo elandaka wa Comment vous l'avez dit? Gaulois lelo bana valeur oye bien. Banane. Gaulois ya lelo ebi ke bana valeur. Ya lelo banane. Déjà Gaulois suprême ezali papa Hervé za muta valeur. Belle voix. Mutaleki na mongongo na minute ate. Wana ezolo bandeyo. Wana bien. Conseiller yo. So ba kena animation animateur za mona ba chanter ba grand chanteur ba zebele. Faire za grand chanteur, ta beau chanteur. So bi grand chanteur ba lutumbo ba vient na biso na kocha bango. C'est beau chanteur mais pas grand chanteur. Ah d'accord na Jean Goubal wana. Est-ce ngana za ina fait Jean Goubal? Ngana za ina ete bato ba musique ba faire c'est beau chanteur mais pas grand chanteur. C'est beau chanteur. Pas grand chanteur. So ba côté deux grands beau so bi faire c'est grand chanteur ko tu ba faire ready wa. Kocha bango. Na miti offert ne babara grand chanteur. Bato ba confier c'est beau chanteur. Bon chanteur, c'est belle voix.
donc ye mais le reste ba wario et ba gaulois parce que ba gaulois ba mo ba finisa nde faire ba on ba finisa faire ndeni mais kasi ngo finga batu bila sali vidéo a félicité Fally Ipupa bino ba finga po ani ba loba ngulu ba beyi bilu ngulu mais il faut zonga na TV loba ke bila ne ngulu te azane mwana ndako ba finga bilu ngulu mwana moko de lega na TV nga Bilkington na mona kiye zoba baluba kuba na pouvoir ye azoko okene poto te na mona ki ba ona restaurant na Fally kuta pesa ba détail na mona imona na TV le kisute il faut lega na TV ko loba ngo Fondé le père na TV ko benga bat bana mais baba leg bana nga na yebi bango ba yebi nga na ko kwa shaka na kanda wa mbote wa mpangunza nga na ngunza bana wana bana ngai bana te baba masa na bakola kate po ba milai na bango po bakola ndete po ba mikolo bakola kate ba milai na bango nde yango e bomba bango yango pe baponana bakenda ka moko bango na bango ba peuple gaulois Fondé le père le openzo e mabe primitif wala ba gaulois nde ba yakati ya olega ba samouraï biso nde zonga simata déjà ba concert ya Fally Ipupa ba rena na trouver en ndeni non félicitations Fally Ipupa le king bravo 3 concerts ayembite abini nde mingi yaso musala ya ngwana musique ayemba bina so ezaki bango to ndoloba bani bakumisa oyo bango basali do bito kumisi nyonso Fally Ipupa ayemba te 3 fois nous arena félicitations Fally Ipupa Congo qui gagne regola ndem to ko corriger ngo ndenga corriger ki stade de Martyr a corriger le côté Fally Ipupa déjà beti yeso ke no beta ngo DDD pour corriger Fondé le père corruption ezalaka so yo zo 10 il faut na 15 bena il faut na 24 faut na le ko na D mais so ngana yo zo 10 kana yo zo 10 la corriger ta to corriger na ni corruption ezalaka il faut beta ngo DDD pour to ndima ete a beti D a koleka Fally soit que na stade de France 4 de place sur bison zo ke na ba monsene dans Bilkington c'est ko di bende ozala ya tu oh mama tu nga kuna ke na boîte oh tu na poto na boîte donc il faut na fonga na poto na boîte clandestin ba poto benablo lukwan kai père gola ko yemba ba chanter na ba monate yango nde zo ngisa esima ese bo kumisa ko yemba asala makambu te ole ngamuna iso mamba solo lingi makambo na te chanteur il faut yemba kasi chanteur de charme frère yemba aux États-Unis yesa nga concert ya betna États-Unis aye na ngwawa Fondé le père basalo faire rigolo à betna États-Unis qui ont été ba plein au faire rigolo à scène ouais ezaki restaurant bato comment ça la ngoni Fondé le père ngara na États-Unis te mais Alex Ntima akoya aider s'il vous plaît le coach yebisa ngai ba kombo ya basali ya mneno au faire rigolo à betna basali ça monte betna concert moi aussi je trompe pas basala minene na États-Unis to yebi sphère ndenge yebela ki concert avec les États-Unis so simba ki olingo mona to lingo mela maite to lingo mela Fally kuta beti ba concert e mona ba ondi maite bon ya faire so simba ki États-Unis bon c'est pela na Fally o komisa Fally mingeza ka Fally pour la simplicité na ye Bilkington a sa visibilité na sima ya Fally te Fally pour ba yebi Bilkington c'est un maître Fally pour ba no komisa bilelo Monseigneur Wolbaraki, Monseigneur, mais si là Jésus de Nion, ce n'est pas un trône. Jésus de Nion, trône, Jésus a mon amour, c'est un Zambé. Nous sommes déjà Bilkington. Jésus a beaucoup de Bill. C'est que Bill a silate. Et c'est Bill a beaucoup de Jésus. C'est quoi qui bilo Jésus a beaucoup de Bill a mal jeté. Jésus a coopéré Bill, Tina Mande, Foutina Souki. Babi, c'est ma photo à Kala Jésus, né à Seigneur. Babi, c'est ma photo à Wenyende Bazalaka. Oh, tu vas nana zawa zaki pembe azaki boga. Nana ngoye ko chachoko. Nana chachoko. Voilà ce que ça va faire la comparaison. Fondé le père. Monseigneur Aralsou, Monseigneur Aralsou na trône te akoma ko diembe la lecture. Muta ko longola Bilkington Monseigneur o ko bima animateur a oleka ye. Mais comme animateur mo bimata oleka bi. C'est ça que tu peux déjà bazala. Na lobi déjà ye ko cha été. Ko cha été batu mo ba doit tanda ko ba lo ba maman. Je sais qu'on a zaye moko un jour on a évité nina ezalaki bona mutu na ye yete yaza mona bit photocopie Bilkington so za problème fait waze kwa pona ye ekinta bantabo finga mama na yo yango yebe ba réponse na te o fait waze kwa kuta na gauche droite mbala mo ko tsaka ye na pale Fondé le père en tout cas pour comprendre ngana na Fondé le père à Kenala on comprendre bamba gaulois que peuple primitif yango e comme village mo ya poto na suka kuna mboka mobo
mboka na gol na village gol bamo me ba comprendre ngo bagola baroya baya wat na nzela ni koya ba ko attaquer yo ti lelo banga makamona ngana za ngunza yo ese yo mona ngana lata linette ese mona ngana ta chapeau yo mona ta kashine ngana za ngunza pe mona mo sere dango Billington ngana ngo olingani ma risque po oya koya biso to kokanga e yo kasi ba golano ya ba samurai bazala te ba waro bazala te ka ba golwa to kuta na bango na staff na banganda ti ka ba golwa nde bazake bele ba samurai ba te ba macha mumenu ba wewa bandeko na biso ba macha mumenu bazate batatu basebu bazate yebisa siko macha mumenu wewa moni fonder le père na e so imwana mo wa telemisi ye ba we ba ko to bata moto ba bamba ot musique Fonder le père. Donc en 2024, tika makambo ko lukela bagolo makambo. Na yo expliquer batu na kana bango pona 2024. Batu ba se comporter malam par rapport ya ba groupe na bango ba pesa ba combo. Do ba samouraï ba se comporter ni to samouraï ba se comporter. Ba warrior ndenge mo. Ba gaulois ba yeba ndenge ba ndo se comporter et ça qui ndenge na bango ba changer. Po ba pesa bango déjà valeur na général Gilles César. Ndatinda bango ge po ba ko na valeur. Donc on dirait pas combien ba siko valeur on a té ya ngona tangeli bango po bazonga ndenge monsieur Gilles César asala ke ba yeba valeur na bango Fonder le père et ba les kao qui bambisa minene ba bimi bambisa minene ngo bakei c'est la 5e génération on a liloba mo sene dango Billington et asala ba benga ge rêve et Billington ayemba na français fait kalobita bilo ayemba français le ba fait ba mo potala ba yemba na français bidi ayemba ngokala Potanate oyemba nde français. Regarde-moi sur yokango. Ayemba français. Sur yokan regarde-moi. Bon frère il faut ayemba pe français c'est bon isa koyeko la français na monoko bana malembe oyokango. Ah Fonder le père koyeko la français faire rigola yeko la français na monoko bana. Oka baba oka chanson na regarde-moi en tout cas eranze mo bengani nga makasi. Mais kasi regarde-moi zolo bana ko komati. Yako komati. Ba komeli yo koma. Ya yemba loko ba Billington na la mugi bozo yemba na français loko ba fali pou. Bazo komela ko. Mais évolution de dynastie c'est bon. Au monter na stade de Marty ba komela qui était akelo ba kalaté do kutara à la palais du peuple. Komela qui était Fonder le père. Mais dynastie c'est bon au moins évolution ti ba visa ba mwambu yo to. Na mutu na 14. Ba soleil mwanga ba fuite. Na ligi su komo wana te na sambi tropo na ngo 14 featuring moko esimbi te 40 chansons ezobeta te mutu na ngai komi craqué pona eloko wana komi lokolo eloko na biso olela lobela mal jeté bo pesa kami kuma ya 14 featuring o esimbi te okay mana mabiala olebo tika papa lutumba loba gramete lombo makedi yego bina générique wana ndemu delingi ma dynastie place batali yela mto emba na yeye ba via kala ya mabiala te yizo benga mama biala benga ya to benga mama biala ba wonya koma de papa ya batu na ndako aza su musicien to benga bona koma musique bo azaki musicien mais aza su musicien koma papa na ndako ke kayo ye papa ye do ya mabiala vie mabiala bien ya mabiala obien no koma biala po benga mabiala e azaki na wenye star ba benga ka ta biso benga le roi de la forêt Weranson star atika la kana ko tone a maîtriser standing na ye azaka musicien lelo ba bilgi to ba musicien bango baza so ba musicien to bango bata ba kayo no ba sele yo donc benga ya sele yo vie sele yo noko sele yo po baza so ba musicien te ba commence à kayu a créer lamba sika e ko sala émission eleki na page na ye mais ke ba beta musique de ba ninga ba kemba na makin awa ba bundawa ba sala ngo na soleil wanga c'est bon hein c'est bon te ti tanze moment na éviter na modogo ozo yokisanga mutu passe na ba na kotika na kangata moko te po eleki makasi ya fali na kanga oza facile oya nga bolingo na luka na zi do batinda ngate po na kanga nzembo wana na modogo c'est bon nzembo monini nzembo ne mo eza kitoko makasi boyo mede tala banzemba bongo lelanga siko na lipeka tala ina ngwe bela o ifebi maka po nzembo leki makasi trop na modogo c'est bon modogo nani ba to na nyoso si ba kufwa otenge na ba mort na ba bon chanteur ba mwa bon chanteur wana modogo barambo akaye na longe prakatela te nzembo moto tikolo yo beta tala cuisine ki bon chanteur na ye na bana otangelo bango nyonso soleil ki bon chanteur nzembo moto miel ye utazini makila pete ba champion mais ake kuya siko na kata cimetière lisusu dona bango nyonso mutu ne aza wana
na carrière na ye mutu asali mu espoir mo muke o batabina banze bayoka se déplique pour moi nina niasa pesa ba mote belé déplique a paté me oleka ba miel ah te miel de son comparé na miel de son ya vocal na maison mais miel de son na carrière na ye moko hein miel de son zolo ba wana na carrière na yo be miel de son lo ba ya vocal la maison mais na sima wera na sima héritier il faut yemba vocal na makasi pour héritier zo yemba vocal ba on so longo ba sali ba orchestre yo biteke ba miel wana ba parmi ba musicien ba yokisa wera son ba miel ba parmi ba musicien ba yokisa wera son na ba carrière na bango olongo na wengi zo formation ko sakana te mais otiko ça tanze mo malunga te o ba to ko za référence à miel à longo maison mais rebeta na ba bar de ba bilki to ba za na ba référence ne tata confrère na nga selo pe za na référence ba miel ba musicien sonite. Bon, le vieux Amélie Alias. Race de vainqueur, on a vu à bala grande sœur dans bébé Senzongo. Parce que on a Lolonzo, on a partout Cédric. Lolonzo, on a parlé dans Ina Nzongo, Ginon Nzongo, Arata Nzongo, Vienanga, Didé Nzongo, Mokonzanga, Souda Kinto Kutananga, Vieux José Nzongo, grand-père à Ina Nzongo. Et à Beta, quand même, la Badjonga, Batondaka. On a respect, on a Noko, on a bof. Il y a un peu de respect. Touché. On a vu nanga. Vieux Emelia a eu référence au. Elle a sali orchestre a répété na Super Lemba. Na icolor na roi mabisi na roi mabi. Non na pyramide. Nganem na sala e base. Yo. Oui, na sala les amis de Balachek. Via yebi ngana ben na ben sai na makala na bar B50 si université na venu qui passe. Donc Moutayama veut la c'est la vie mais la base. Race de vainqueurs et bimi to c'est l'organisation ndeni to la race de vainqueurs. Veut mais les autres contrat il y a RTL faut bête na Super Lemba a présenté disque. Via zo vola ke poto ko manyo ko vio ko fanya songa. Oh. Ndebongo. Li solo oyo tosha ba effet ayebi oncle Emile Elias. Petit frère propre ya Mutomori Kembe alire Mutombo yebisa Mutomori Kembe je wana kaka. Bah comme on entend il a faut ça la mutamakamboyo. Alire Mutombo petit frère propre ya Mutomori Kembe. Donc yepena azobuka manga Mutomori Kembe ya mbanase. Ndeto simbo kese Emile Elias. Na wana alege po Jacques Tindia a outi a poto aye répéter Emile. Petit nanga omuna végétal stade mayor. Petit frère propre Djene. Wana na memi bango et pas Emile Elias des animateurs. To bakuti joli mbembe et pas Emelia. Na char de combat. Ngana kena végétal. Végétal bon mona lelo aboki ba tirer aboki potentiel wo na ata mona leki na ngana boko la ngona to mela poto ya sab cycle to tie mungwa. Mbongo ezate. Masa na nga Francis se débat na Ferland ayebi histoire oyo. Ba petit na nga tuya banga ba makala ba ayebi histoire oyo. Na kena petit na végétal na masa na bébé congé Josué azana Luanda. Na ndota mona ba mbele ba fana shenga na palin. Na kotisi Emelia petit na boaka fo na repe Emelia. Ba ona ba 500 francs ba mi petit ba mbongo ebele to zui mbongo na de serveur biso. Ba kuta joli mbembe char de combat et petit na végétal a commis deuxième a commis premier animateur parce que moi na muke me voix makasi. Emelia Elias venanga mon histoire na beta muke via yebi. Alire Mutomori Kembe alire Mutombo yebisa Mutomori Kembe je wana libango na lobi oyo mutaboka ngona nzemo na handicapé matériel vena biso rombo tunani aboka alire Mutombo yebisa Mutomori Kembe je wana kaka ndeba yebi histoire ngona beti ndeba ngo ba yebi na ba tosha ba effet noko propre ya Emile Elias ndapesa Emile Elias nzembo l'effet placebo ya alakelele obimisi suna base ko kwa shaka zulma kamonga na babana na ba koloba ngote ba okuta nango wapi. Faut c'est la muta musique pour le maman na loba. Pozo muta musique te maman obimisa ngo wapi. So za muta circuit, c'est quoi tala ba histoire nga na lobeta. So za yilo la bano ba kota ba lo yenga na ba TV, ate bilo matoi, ate lox. Nga na tika ota bilo matoi pour bana wanati. Nga na monte na riya otoboka. Komona te na tika ese na tika lisusu. Na tika ngo pona bana na biki star beba. Na benondo lela ko benga bango bana. Mena benga nga na ko kwa Shaka Zulu. Magetu baba e mama sana nga na ba age. Kokola ba kola ndete yango nde yebi bisa bango bongo ngaba benga ngana zala mutabandu babenga mungala ndedi ozala miso ngala kola mobutu boy fama yango na zongi suse pa ya Nasiba Sele je te sali alobaki yango oui azana mboka nini bibi Nasiba Sele te Nasiba Sele gauloise que
Musique. Yangwana, Nassi Bassel. La de Gonanga, Aza Congolais. Nous sommes les Congolais. Nassi Bassel. Nakasi Nassi Bassel a aussi un code. Nous avons des obus qui sont un peuple primitif. Ah. Alors, Baki Boy. Le problème, c'est ma sœur. On a pu se montrer respect à ma maman. Ils sont de ma maman. Nassi Bassel, alors Bill Clinton, Marambezara Souté. À quoi il s'est maman Biomba? Bon, il y a Nassi Bassel, pour un temps, comme Bill Soazara Makamboute. Mouto Azara Makaramouto, autant à Komona, autant à terre. Si fait à imiter Bill, pas que Bill Azara Makamboute. Vasco Mabel Barani fait à Kunda Bill Clinton. Pour que Bill Azara Makamboute. Hein, Nassi? Bill Clinton, le Bazara Makamboute. Pour niveau Kunda Gayekas. Pour niveau Kunda Gaye. Ma Biomba, quoi, Ndeni? Ma Biomba, à l'égal niveau 400 gigas. Maman Biomba, quoi, Maman Biomba est rabima. Non, il faut pas doyer bango. Et maman Biomba bimana kopa basé ba ngisha sa ba bazala te. Et puis maman Biomba teka chemise à basé comme ngisha sa. Ate chemise à basé pour moi teka $200. Ngana kende ko la presse. Bazin Bill Clinton na lata na consna et bien Michel a dit lui na rappelé ngo ba pour ba ke Bill a quoi ça ba ka peso félé. $1100 s'il vous plaît maman. $1100. Bazin Zambala na pantalon ngo na lipapa na chapeau. $1100. Nando som apesa mbongo nando zo ngobila lata matanga papa PDG la dit Michel la lui. Mama Biomba era bimba bazala tele loko pa basé kufa na Kinshasa. Chemise basé comme $10. Mama Biomba forcer sunini asoma banda kuna ye soke na 24 na Luisa ndako ndia ya ministre. O ero ki o ke entreprise na sala bato zo bilo ba na oteka et azana deux maisons na grand hôtel ezali na zanu pezali. A forcer sunini. Bon, mère père Azali Mama Biomba, ba âge les âge ba comme sukota, ya tout ba âge forcé te. Ako Mama Biomba e Azali ki wasani ba kokote mais là comme na ba Bilnat, ako na ba Francisca, azana ba Bilson, ako na ba koko na e. Âge on est sous âge sikote, ako forcé le soute. Et on a obligé ba ça ba prépé primitif. Pour ni ba ye ba makambo lo ba kate. So ba ye ba so ba sala analyse akoloba te, il faut ça analyse makambo zo loba. Que âge Mama Biomba et abandaki kopona na âge comme sikoyo total comme na âge nini. Est-ce que vous forcez sur makamwana? Non. Kopa basé na zanu to comme na combien de maisons et ça na maison bilamba ebele ya ba basé. Chemise à basé Mama Biomba te combien $200. Mais le chemise à basé combien $10. C'est la différence. On a place on a Mama Biomba asilate. A bénéficier na tanaye, a sali makam na tanaye âge pusani, a comme golia mbongo na ye. Na mbongo ya bana na ye, ba bali ba mibali ya mbongo. Tu vas comment bénéficier? Ah ouais. Merci Fondé le Père, tous qui n'a Fondé le Père à tout Taraba bordé, on a l'engembogo. Fondé le Père à Kenda Nangobongo, que tout Taraba bordé, en tout cas tout solo n'a Fondé le Père, et beaucoup qui va proposer à Fondé le Père, Ngayanga ni na yamba qui a Fondé le Père, na bibi no tamboya, Laetitia Dembo, point nini mengaite. Ngaite Fondé le Père peto ki ba Dubaï ezo kendema Fondé le Père ba makambe belé Fondé le Père ouais sinon Dubaï no ju visa te on a secret enga kenda Uganda za ici puis bato mokamwa na ke Guinée na mosene dango ba takamwa ngana ba ngata na boîte na kokena ta posa nguba na kokena mais bato ndo sutuka kuna posa ngube kitine ko pona biso zo go paste donc ngai na kokende kaka bo sutuka bo posa ngube kwei na zo go paste. Laissez passer et bien comme une amoureuse. Vous montrez la vidéo. Donc maintenant ça n'a pas kimia. Fondé les parents dans la macasse. $10 aux États-Dollars. Nazareth c'est moi n'attend $10 dans ngai. Ah, cause tala ba masa nga ba yebi fondé mutua. Maman. Na Kinshasa ozana na mutua mbongo ya bongo lokola $10. Obi to zala combien? Mais quelle considération fondé azori pas aux États-Dollars. Ah, te $10. Nzamba obakisa ko ba dollars wana. Les jeunes millionnaires, l'argentin mbongo ko bakisama. Benze sous la sika parking ya otonda Fondé zala kimia Fondé oui to solo na mundamo nzete na yebi. Merci beaucoup Fondé le Père, merci na abonné à Tombé du Ciel TV. Tombé du Ciel, tous s'abonner à Tombé du Ciel avec Sintima Laetitia Ndembo na muni kuna masa na Peter Mbedi ye azalaka eboto la plateau tourner film à Titanic. Oh. Mais qu'est-ce que tu as dans le projet? Projet on est là biso na ndoto na butu avant to botama. Ma mère na biso. Hier aux la caméraman en okuta na Fondé le Père mutuna ye mutamakambo. Laetitia Ndembo yende akobima ezaka Julia na Roméo na Julia Soidjan. Jacques na Rose.
Yo siko zaki rose. Oh. Kasi zaki yo. Vraiment. Merci beaucoup Fondé le Père. Merci. Déjà couper ba dans l'émission bazo seka. Ah ouais. Nazo sepelisa bato bazo seka. Do ya bongo biso la telo bato ba yo bandi ko finga bato. Olebo la promotion ya 47 chansons, 14 featuring. Bo bandi ko finga. Allez bo mi disque na bino. Bo ye bo finge, bo lobi comme disque na bino tenenga na lo ba mal jeté. Bo s'abonner, bo contre la page à Bilgington, bo beti Bilgington kalonji mal jeté. Bino bo ya bo bandi ko finge, bo mi disque na bino moko. Allez comme so nga mutu comme le disque na ngai, bo tikila nga ba charge na bino pona ning bongo. Vraiment, Fondé les pères, mon tout il va bordir. Merci beaucoup Alex Ntima, Koya depuis les États-Unis. Merci beaucoup na Dodo Maziza wana sponsor na nga. Dodo Maziza. Ya yo pea. Tena bo rete poso tena oyiba yo. Te oyiba nga. Na makasi trop. Kwa kelanga Dodo Maziza. Ah Dodo Maziza ba lui fonda boa ko fonde ni makamwa wa. Dodo Maziza. Ata moi so mobile. Ata mobile. Ah ya maman Valentine Maziza. Depuis Dodo Maziza. Ya maman Valentine Maziza. Depuis Bilbao. Bilbao les amboka nini? En Espagne. Dodo biso pe tokoya. Vraiment, merci beaucoup na badne so balingara Laetitia Dembo na lingara bino mingi Peter Mbedi 1m90 na sima bilili. Merci na batnyo surtout bazo s'abonner na kati ya Tombé du Ciel TV bo s'abonner penza bo s'abonner bo tonda na kati ya Tombé du Ciel TV Fondé le partout comme aussi ça. Tout comme on a sonné les mi pe maman. Numéro de téléphone plus 743 89 66 76 932 plus 243 89 66 76 932 Fondé les pères de informations Bilgington au Benga. Il y a un groupe sur la signification nango. Tout détaillé groupe na groupe ndenge va se comporter par rapport à groupe na bango. Il y a un na nango. Ça dit ce que bazali na comportement na beau changer. Esplanade Yokoyama. Esplanade restaurant Yokoyama na kati palanka na Luanda. Esplanade restaurant Yokoyama na kati palanka na Luanda. Chez Box Alex Yokoyama, mon ami Fabrice Mangala et petit frère propre Joël c'est Socrate n'a pas sa mbote belé et Gino Trésor Momanga va mbote belé Trésor Momanga et mon major Jackie Sandou va mbote belé Rodriguez Moke le silencieux de la ville et Isaac Mbalanda autorité morale va mbote belé et Namoni Bongo au magistrat fils Kayolo et respect excellence professeur Taylor Lubanga. Respect, excellence, professeur Taylor Lubanga, bana mon amba ba voté yo, excellence yo angwana et excellence Jean-Pierre Liaou, cerveau d'État. Ya yo angwana, na moni bon au magistrat Fiskayolo. Respect au magistrat Fiskayolo et mon colonel Aimé Liwanga. Confiance à mon konzi. Colonel Aimé Liwanga, sentir asuka ba respect na yo, mon capitaine Gisele Mbonga ba mbote belé et na pesi ba tout alinga fonder les pères na bino yo. Fabrice, là où je vois petite sœur propre, Ladi Mbakimpo. Ladi Mbakimpo na Londres. Ma mère vient Ladi Mbakimpo na Londres. Et Rossi Kissat na Londres, Bambote Belé. Famille, mon appelle c'est Bambote Belé quoi. Et petit frère propre, docteur Jean-Pierre Kwekana. Merci. Fondé le Père. Merci na balandinyo sur la Tombé du Ciel TV. Bonne année na ya Kenzo le gouverneur de Texas. Yves Vienga le gouverneur de Montréal. Bonne année na bino. Maman Lili Décor, bonne année yango bonne année na bino. En tout cas bonne année na bato so balinga Laetitia Dembo non puis sabino bonne année. Na linga pe na signaler bato so bandara Tombé du Ciel que espace ezali libre pour l'année 2024. Beleza ya minene kuna na kati donc espace ezali pour na ba publicité na bino, pour na ba prédication na bino, espace ezali pour na toutes sortes ya marketing pour na ba biloro na bino. Bonne année na balandine sur la Tombé du Ciel TV. Tokuta na mikolo ezali koya pour na ba émission ya sika. D'ici là portez-vous bien. Bye. Alex Ntima nzambe kotu moto asala motema akomana ekokamwanga ndenge nakomiso yanga cercueil ofandaka yo moko naka te yawe razonozaka yawe razonoza merci. Tombola le bobo.
Bonjour, nous sommes la team Lily Decoration. Notre staff est basé aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes là pour vous offrir nos meilleurs de nos services pour vos événements mémorables et inoubliables. Faites-nous confiance, nous sommes disponibles 7 jours sur 7. Merci.